Kakina tinde la kaka maman Olive Lembe moi conseil à la keba à de komitali sa mutu poison na et Mathieu na mutu mutu zo sale sous bienté Martin Fayulu nazo informé bino déjà azana ba négociation zo luka kutana na fati pour ba résoudre ba problème azonga na cash à c'est à ça l'allégeance auprès de Kona Fati. Balandia Congo Millennium, meilleur vœu, joyeux Noël, Nabino Nyonso, Baibozali, Kolanda Biso, Bonana 2019, Lelo Tozali na Esengo, Yakoyamba, Lisusu po Nabino, Mwana Mboka, Fumu Sabata, Tosolola, par rapport ya ba actualité politique, Maemazali Kolekana, Awana ville province à Kinshasa et surtout Tosola Masolo, ya candidat numéro 20. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mbote na yo Fumu Sabata. Ndeko mbote ndeko nangai esengo mingi lelo lisusu na moni tosali deuxième émission et je crois bien to ko expliquer maramango bien pour batu ba comprendre que mukishi mutu nzambe akomi ko sala ba action oyo esengela ke sale mapo pouvoir eza peuple pe tozo récupérer ngo haut les mains. Fumu Sabata, actualité ezo dominé que to solo la bama solo yango, ba machine à voter ezika kito yamba kiote point de vue na yo. Te ezaya nango ba je na bango machine ezika kite souci na bango ezaki ba mema biso vraiment na kati ya ba sentiment na bango o bazali ko luka transition mais machine ezalaki nango ba nge batalaka réaction mais na insistaka toujours na nyoka mitune ba luka ki a créer opposant moko lokuta ko ya koki ko pesa na machine yango ke lokola balingi machine to position boya mais opposition loko ezaka IDPS ba meka machine na bango esimbite fatia zaeka kotambola na bwanya na sagesse yango no moni akitisi makambo yango avec calme tozo kendeti les 30 masoleuse aussi la pouvoir eza na maboko ya peuple. Fumu Sabata, report il y a l'élection, Corneille Nangasaki conférence il y a presse, Mikolo Miuti Kolekana Kolobate, élection Tobande Kozela il y a le 23 décembre et ça mi sousouté à Poussi Ango na 7 jours donc Torosa la élection le 30 décembre Toza équipé à la conférence de presse Moussou et Salema qui est pas à moi Lamboka Félix Tshisekedi Kolobana Bisote Tozela date il y a le 30 décembre Maloba Ezwama qui est pas à CG Kabunda likambo yango penza to koyeba lisute Fumu Sabata tango kota lozo bate les 30 élections. Non ce qui était clair c'est qui piège au bakotaki mais piège yango to kimaki yango de justesse parce que bango bazaki ko s'attendre que les 23 désordre Salema ba panza biloko ba infiltrer biso na bakuluna ba machete bima ba tumba ba machine na bango fictif au bazaki koloba en plus ba panza ba saccager ba permanence ba soit ba parti mususu ba opposant pour balatisa ngo ba combattant ba ça la état de siège pour Kabila Kangamboka loba ki élection ezate mais na sagesse oyo président Tshisekedi atikele biso oyo Félix azali kotambola nango so botali bien journal le 23 lobby avant ça mbula moko betaki ya makasi mbula neza toujours na cadre stratégie na biso pour calmer ba tension parce que le 23 so batu babimaki crime ninga ke salema ya kosakana te mais na sagesse au facha zalena au facha lobby te les 30 eza musika te pona nini to comprena ki na biso piège wana po soki to koya ki na ba sentiment na ba émotion ko lukaka to bima ba congolais be na poto bo benga fumu il faut ka bo bima aza o seka bon na bi ba bien enseignement de l'ordre te ba yebi makambo ezali spiritualité te yangana kolobo Félix alobaki to zela les 30 wana ndeto leki yango de justesse moule beti makasi ba mukishi bazaki calme ba calmer tension peuple pas bimiter les 23 mais tu as vu que les 30 Kabila kotambola ce qui est vrai élection Kabila Zoluka celle sélection comme il forcing aux communautés internationales parce que ben c'est à l'écarter soit mon kazaki danger il fallait qu'à l'obaka que na pousse élection des ans mais pourquoi soudika les 30 parce que zaki piège à tchaki biso tout sota qui ngopé bien pour makamba ba franc maçon on a et comme il a ba degré mon copino mon bomoni ne makambo ezo salema
Moutial sous Tembete, Fatim Tazo pour gérer tension, na calme ya peuple, na calme ya victoire au Tokende. Donc il est clair et simple, ça toujours tout le temps que l'UDPS yango mtezo ko incarner changement pour la cérémonie tout ça là yango le lozo là que la nature est en train d'écouter ce que l'UDPS est en train de dire. Est-ce que dans un moment où tu commis penza le bozali na côté bino banso ba opposant Félix Tshisekedi Tshilombo et siko bazali na cash ensemble na Martin Fayulu na Lamuka, est-ce que beaucoup ko sangana te pona ko luka victoire ya peuple et victoire ezala na maboko IDPS on a besoin na bango te to sangana te bit na biso zokene parce que zaki cheminement au biso te préparaki bango avant tout sangana na bango ba reconnaître qu'ils étaient dans le faux basenga Félix pardon basenga UDPS pardon basenga pe pardon na peuple congolais trois forces wana ya pardon na ndeko libérer bango kaka pona ngo soki basali yango te ba ka to sangana po to yebi déjà que biso toza bana mukishi toza bana bakoko tozo bundela bitumbo kimbango asalaki bitumbo o kimpapita asalaki o Tshisekedi asalaki o Mouzé Kabila asalaki mais bango baza bato ba franc-maçon ba réseau ya ba reptilien ya ba gay ba homosexuel to que nous sangana na bango sans ba reconnaître pardon ça ne marchera pas basala o bango balingi biso to koma na bit na biso parce que tozaki na mission na vision na biso pe to koma wana ba homosexuel wana banani. Ah mais bateau bino mombo bioso mona mutao kita na via kita fuka me apesi sima likolo ndiye ba na ndenge bateau basambela ka ba incantation moko diabolique ba reptilien pe atomoli maboko a likolo yo so mona bana koko ba kimbango sala biloko ndenga ata Tshisekedi de so moko mona kita zu mabela die bia sani non ya biso eza cérémonie avec la nature tozana na contact na écosystème na biso o izo sala ke to respecter ordre wana po peuple azali tout autour ya nature à se retrouver bango baza ba réseau na bango ba ya ba bafoné o basala ki wana na Genève ya ba engagement bazwa ki kuna bango ba ki ba violer corps na bango à Genève yekutu Martin Fayulu mutu fala ki ba kata mutu na bata ba franc-maçon parce qu'a réussi une mission na été biso to ba franc-maçon te to ko signer ba loi te to ko signer ba loi te pona ba homosexuel ba na kana ba bantu biloko on n'est pas biso ezalité mais lui il sait quels sont les accords à signer qui na ba Kagame aibi ba accord à signer qui na ba Bemba aibi ba accord à signer qui na ba Katumbi ce sont les réseaux ba reptiliens ba franc-maçon to ke na bango mission nini Martin Fayulu azalaki na ngo mission yango azalaki na ngo kaka pona a gagner transition au Kabila qui n'est qu'au représenter feuille de route aux États-Unis pour yenga zo kena a signé qui déjà mikanda na ba Kagame parce que Kagame baza ko linga Félix te baby que Félix oka koti ba crime ba Kagame basali na Congo ba fausse commune basali Félix akosambisa bango mais biso to ba ke za chasse aux sociétés ezali justice moko ko za la responsable et justice moko régalienne potozongisa honneur ya batu na biso bakufi injustement yanga no moni bazolinga Félix te bazo kokosele makambu katanga te Félix boye azalaka mutu boye or c'est faux biso to na logique wana te c'est normal. Mfumu Sabata tant ozoloba te bato yo bakalma ki déjà ba esprit banani basala ki soki ndenge nini yango ozolingo ebisa biso banani. Ah mais eza raison ba franc-maçon. Oui mon CG, eza raison ba franc-maçon. Donc eza makamoko il faut boye bakake na kati ya vie boye bakandenya kozwa ka responsabilité yo tout sur la siko ebisinga kozana mwana na yo. Mais mwana no kotike l'héritage ni Congo o ya ba franc-maçon, Congo o ba nimba comme ça ba reptilien, Congo o ya ba mariage ya ba gay pour ba ke no voter ba loi na parlement pour ba gay ba non biso to ba bantu to kokota Musa Bata bazofunda bino pe ana UDPS lobby ezalaki Vital Kamerhe oh boy bino ana UDPS bofingi lelo Vital Kamerhe komi malamu to finga ka te to lo barande vérité ya spécification mutu c'est Vital Kamerhe qui s'est rendu compte que il était dans le faux a kolipet a comme une expérience à comprendre non Yolanda jouana maramba lo bagate ngai na lobelaka fachi vite c'était parce que ngai c'est fachi ngaba fachi vite wana na ebi amonte parce que nemi que Vital Kamerhe lelo qui peut changer face à Kena epe na makamna ya mususu mais ce qui est vrai il a reconnu que l'UDPS a tout boyé yebaka ke to suka kana makolo ya UDPS eza makamoko kutunga na kiko s'éterniser na onte pona yebaki nanga ke un jour bazonga na makolo parce que bisonde to yebi secret ya spiritualité mboko to yebi secret nini
Fachi wana lobeka ki non vous à la calme ton limite au Kenya les 30 monter tension les 23 les qui calmement de ça veut dire yem tozo incarner pouvoir wana azana force à parole wana et azali prophète ya sika oyo azali ko réactualiser prophétie ya mukishi nenga lobaka ke bakangelanga mutona baelanga baligote Kabila so qui était le 30 ba okangae pona Vital Kamerhe, c'est tout à fait normal. Il s'est rendu compte qu'il était dans le faux. Le col a zongi nanzela. Azala na menga na ko lobela Fachi vite. C'était parce que na lobela Fachi vite nga lobela gande Fachi numéro 20 point barre na ba député na biso et sili. Yé le quoi yé a senti que avec UDPS à Kozombuya et nous lui donnons cette grâce là. Olobela Fachi vite, olobela na okaka Fachi, to lobela sikali kamba Fachi, to remarqué les lots hein. Tala ba candidat na députation provinciaux, nationaux, il y a UDPS ba obatier Chilombo na sima. To moni te penza baza ba candidat o ya ba combattre fumu sabata na zela ki na mona yo na secteur na tom sous candidat provincial na mona fils mukoko na mona Gustave mais apparemment na moni binote ba o nyonso bozui ba lobi Fachi ayambi Fachi ayambi ba frapper ba uti ba poto ba ye kotia ba kombo na bango na IDPS Fachi akoyambaka ba frapper wana ba ozwate bako zwate biso na IDPS toza na culture ya patience oya ye na cadre ya koluka kia se retrouva zala na parlement azwaka mwa ba émolument azwaka mwa ba avantage ezaka na parlement sans pour autant la peuple il se trompe et il va se gourer biso toza patient toyebi ke mikolo zoya on a beaucoup de choses à faire neti ngai moi ce qui m'intéresse c'est d'aller ministère à culture ndenge président Fachi azoko compter sur ngai comment est-ce que je dois travailler là-bas. Moi le parlement tozana là-bas oyo biso moto ebi ba oyo ya biso ba koleka po bazana sans combat enseignement de l'ordre au président Tshisekedi Alaxa Kibiso. Ba o ba ya en tant que ba frappeur et tali bango parce que na ebi ke Fachi azana besoin ba combattant nyonso. Ba o ba utaki poto ba ya ki soki bazana sans combat oyo lo lenge président Tshisekedi Alaxa Kibiso enseignement de l'ordre ça veut dire l'humanisme, la solidarité, l'humanité la égalité au asenga ki biso ke biso no soto za légal que justice za la pona batyon sona sans sa combat nan de moi je peux être d'accord mais ceux qui ba na banzela na bangwa mabe moi je vous dis que Mukishi o to akotaka ndako ko lo pango ozomona aza déjà collé n'est-ce pas Mukishi batambola kana bango o akoya na faux boule azana Mukishi na été ba ko voter te yo mo mona nde ba okata naturellement sans te forcer. Mfumu Sabata, une dernière question. La possible élection na 7 jours, le 30 décembre. Mais la bisoto monité. Selon constitution d'enge eloba, d'enge biso soto kotanga kayango elobite, ba élection et sengeli e katana. Campagne sengeli e katana 2 jours avant mokolo ya maponomi. Mais qu'est-ce qui se passe ba poussi maponomi le 30 décembre? Mais campagne paye à Boupia. Ouane zali violation ya droit au ya élection au tozo kende ça veut dire bazali ba bandi ba criminel. Ba sali yango po na ba luka ba bloqué pour ba moni ke IDPS azali prêt tozo ko travailler vraiment avec force bec à ongle pour tous reçu victoire na biso o. Mais etali bisoté. Violation bango bazo saleza pour na bango na batu na bango au soi-disant bazo accompagner bango pour na tricher biso to la campagne ti ndenge to koma les 30 nde to kati campagne muto ko peksa biso on te parce que to yebi mibeko ndi kolobanini et IDPS azana sans wana ya ko respecter mibeko donc wana etali biso to continuer propagande. Merci beaucoup Mfumu Sabata pour Nathan opesi biso mokolo ya lelo et surtout penza ndenge toyambi lelo Mfumu mot de la fin na yo na émission na biso l'invité à mokolo ya lelo. Ninga kina tindela kaka maman Olive Lembe moi conseil azala keba akide komitalisa mutu poison na e matie na mutu ezo sala biso bien te. Comment maman oyo azali soi-disant ex représentante, il y a pouvoir, il y a État congolais à tenir le langage, il y a traiter mon ingane moi si qui a ça la kakindumba, à ça la vie mon quoi mabe. Moi je pense que nae comprendre que échec à comprendre que Azali na baza dérangé pour comprendre que Kabila zo kende, nezo la qui ça esprit yo ala tu
agitation, à Lukaka, loba n'importe quoi. Et pourtant, enfant, Naza qui très poli, calme, à loba, comme un conseil. Mais j'ai compris qu'il y a un problème. Il faut qu'il y ait un débat sous collé makila parce que poison comme il y a mutu. Donc, c'est un cas à la kimia, à la prête, babi mama lembe, ndengi mbana zo kene na Chine, si mato négocier tout le candeni, tout récupérer bango. Pour na combattant, na bisona ba combattante, bon meka pour concerner ba o ba kene ko soutenir l'amour pour na ba sentiment ba tribu, sentiment ba tendance moko tribal, ba ye ba kake il est temps ba ko rejoindre Fati pour Fati mutaza solution. Martin Fayulu n'a informé bino déjà dans la négociation sur Luka Koutana na Fati pour résoudre le problème à Zonga na cash à c'est à ça l'allégeance auprès de Kona Fati. Maintenant c'est une condition à pardon à peuple congolais, pardon à ba Oyakabo Libiso wanande na bandi, pardonner cause à la SNCP atika franc-maçon ezamabe atika franc-maçon ezamabe bazo imposer na Volkswagen. Donc à ça l'attention, moi je pense qu'il est temps à catalien na batouana nyoso azongalandila parce que Congo est payé, Congo est a besoin batounetie mais à une condition allongwa ba reptilien, c'est un reptilien. Merci beaucoup Moussa Bata. Tokomi na suka ya émission na biso l'invité à mokolo ya lelo. Un message na bino nyonso ba ibozai ko landa biso abonner massivement. Émission bo partager yango massivement parce que tous les besoin te ba message o tozoka ba invité na biso ekomi la kapé ba yike ba openza bazali pene pene na biso te. Joyeux anniversaire à ma mère, maman Marie-Thérèse Ambaote oyo abotama le 31 décembre mbotama ela munae. Tom sou bormi kate la biso déjà réseau na attends il y a opé c'est mbotama ela muté et on a profité mokolo ya lelo na émission ensemble na Fumu Sabata to pesi maman na pesi maman mbotama ela mu de gros bisous à toi na moni mbotama na kitoko aza très poli aza na verbe oratoire à moko kitoko ingeta mais na profité pe na pesa boss lady mbote you are very special for me, I love you. ngape na profité na pesa boss na ngambote Ricky Dibendi, le number one ya Congo Millennium Motema, ya maman Langouli, maman Jolie, la pomme verte ya papa Ricky Dibendi. Ceux qui Nzambe azongi te retrouver moi Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise prochainement. Bobo Tobondeko, Eko Wakorenie, Omabota Mabino, Ali. Ciao.